Matondo mingi na bino bato bosomba fidélité pona kolanda émission Tolo Belamboka Congo. Na yango bande ko balandi ya émission Tolo Belamboka Congo la pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino. Betika ite kimia nzambe tata ingela o mabota mabino. Bande ko na lakana bino ete na koyebisa bino maso bazali koleka la République démocratique du Congo pambate lelo ezali mbutu la République démocratique du Congo. Lelo opesi mbombo aboyi na yebisi bino ete à partir ya ba 12h bana ya Congo ba telemi ko beta bato ya IDPS balobi ekosimba kate mais pour la hypothèse bato balobi bato fayulu oui ceux qui bato fayulu pour bato fayulu des peuple congolais donc bato Martin Fayulu badini ba telemi ko beta bato ba IDPS pa bato balobi boko leka na te boni bo joba boy bana bakendeki ba classe bobi misemo na ba classe est bino ko futa bato bana na ba classe bino mbongo ezali na Congo bato baza ko vivre pour la bato libanda bana bakebe telo pour ete bazo mayele bino boye ko pekisa bango yango boni ba bimaki ba tomboki mena ebisi bilo nzela ezali polele pamba te congolais nyoso ayoka kimbele océan de la presse lobby abimite alobi ba boyi bozoba ya ndenge wana jour férié ya nene férié ya nini férié ya nini lobby férié kozala ya badongolo miso o bakotaki pona ko boma biso e bongo oyo donc ba férié zaka ya bato ya liboma ya baloki ya bandoki oyo bayeko pour la République démocratique du Congo, beaucoup de ça là bako férié. To lobby bande konanga ibolanda ngala bokebi. Congo est un mbutu. Et bien bango bako ya lelo, e ko changer tango. E ki 9h, e komi 17h. E ko ya mbala moko baliki sa na 50h. Po ba bimisa lobby. Kasi na yebisa ki bango bo kano elenge etumbelenge. Ola kana nkema ofakombolo. Boni sisa langa mbimbo ofule jala kinde. Na yebisi bino ete yaya ba tondi bakongole balobi biso toza banyama te bakongole balobi toza nde mbombalelo ko bote masanduku yo finga kanga mikolo nyonso yo chola kanga mikolo nyonso ngai nde na bomba kate na soluso bambomba wana te ozali kote yanga te bongo tango na kotelema yango na bakongole kombola bango ezali mbombalila ko bote masanduku nde bakongole batelemi balobi ekosimbaka lisusu te bakongole balobi NON bokomone na bango te po ete bazali bana mboka. Merci maman Julie pour battre la motuna wa yo tuna ki yango na lobina ya yo maman Julie lobelanga ete boni nga na émission nga moko ya kala na lobaki ete nazali ko luka bango pe nazali ko mona bango bisiko bango batele makanga na tele makanga bango ba sanguinaire bango baza bato ba primacoria bango baza bato ba cabalistique bango baza bato ba Pentatum, ngana sana bangote, ngana za mwana ya Jésus Christ, mais nazande multifacial parce que Jésus lui-même azali 4. Azali 4. Ce qu'on ngoye ba mystère ya Jésus Christ, olingo oye ba ndenge ni aza homme charismatique. Tala na Meshach Shadrach na Abednego. Okomona ete na fournaise Adam, batona bazaki na kati ya litumbu ya moto oyeleki monene. Kasi nani nazinga ki moto na pa melaki yango. Ezalaki bongo 4 personnes oyo ezali bongo Jésus Christ. Okomona ye na libulu ya Daniel, soko ngoye baba mysticisme ya mwana mobali wana. Lolenge ni aza mystique, lolenge ni il est mystérieux. Yango zomona science na ye batamabe bazoko kayango te parce que eza science moko mystérieux. Po okota la kata science wana yo telema yende aleki yango zomona ke aloba mayele na ye ekeseni na ya bato Esaïe 55:8 yango na zako zomso na lobi tango na lobaka na bango po ete tolukaka bango Yesu Kristo tanga kufaki boyebi makamya ke na ko sala na se ya mabele akenda ko sala nini akenda ko luka pouvoir caché na se ya mabele yango biso beto kenda ko luka yango alors moto abunda ka bitumba tango tokenda ko bunda ndeko nange foye ba adversaire yango boni aloba na biso tout pouvoir vous a été donné de marcher sur les scorpions sur les serpents et sur toutes les puissances de l'ennemi. Il a encore ajouté rien ne peut vous nuire. Pourquoi? Parce qu'elle dit toutes les puissances de l'ennemi. Il sait que notre ennemi il est puissant mais lui il est le tout puissant. Alors, ce qu'on a tout puissant, il faut y avoir puissance et ennemi. Au quoi y avoir puissance et ennemi, il faut affronter, il faut y avoir la candénie, il faut y avoir la candénie, il faut y avoir la stratégie. Alors, moi, na tout yanzambe, tout moto na soloka, ayebi ete ala la kate. Il y a 12 heures nangonga, mutuana la kate. Mais yo chrétien au lalaka, yo chrétien au muta distraction, yo chrétien au koma koko misanzambe ko la camarade na yo, nzamba za la kamuninga ya mutute, nzamba za li papa o batosaka. Zambaza chef suprême yango moni océan de la presse ala la kana nzambe ala mukakana nzambe nde azali kotambola selon ba principe makambo ya nzambe pour la loba ezali boma makambo nzambe ezali te recevoir Jésus Christ comme Seigneur Sauveur iyo na ndimité wana Yesu wana te Yesu ko yamba zande yeli
Yesu yambi azandeleli. Alors maloba nzambe sengeli batangisa yo. Yango moni biso tozali ba yuda ya solo solo, ba yuda ya loposote, ba yuda ya romain. Soko koti na romain okoyeba. Yango tozali koyebi soki nzambe azali muto soko koti na boyebi boye, soko yebi ete okomona moto lokola ko pratiquer magie. Po yemo konde aza magicien ya liboso. Pamba te po kanga milimo na kenela Paul et maman langa Julie. Omona ki Paul na yeba ki malamu. Ezalaki satana, mais soki oyebi milimo ya piton te, oyo ezoya kopesa prophétie. Ndenge nini yo kondima yango te. Yango moni biso tozokele koyeba bango, po tobimisa bango ndenge tobimise bango boye. Ezali makambo ya komela kaka mai te, oke na tio, tie maboko, omeli to pe na kopo te. Bitumba ya Congo ezali bitumba ya kokende koluka pouvoir ya munguna efandi na makila. Yango moni ki Yesu Kristo asopaki makila. Yango moni biso pe tozo sopa ba makila na biso. Po soki makila esopani te, tokozwa mboka te. Il faut to bandela ko planter mboka parce que nzamba lobi tout est plante qui n'a pas planté notre père sera déraciné. Cela veut dire on a déjà planté. Bande konga la baba lokota ni français te. Pona sepela ngala yango penga malamu te. Ngana inde mouta. Nalobaka nde lingala po ete bande ko bangai ba koto la ngai malamu kasi boni bomi ngala le français mama na ngai mama to sambela nzambe makolomi balende ngolobaki kasubi ya nona ngai ngwana soki oyebi mongona na yo te keba mongona zakala kati na yo ndena okaka bato nyoso amona mpoko au nom de Jésus amona pusi au nom de Jésus amona mpese au nom de Jésus moyebi te ke mpese nde salite oyebi te ke kitie kwa nde salite oyebi te ke mpoko ifai ya bisika wa kuti biloko yali mpoko ezali au nom de Jésus te mpoko alandaka biloko tango bino bolei bosukuli basali malamu te seke bazali koyebisa nde koma petwa po ete otika koganga Jésus au nom de Jésus bazali koloba yango na tina po balobi kombo wana nde ebengalaka milimo ya mbindu siko milimo ya mbindu tango tobengalaka ngo milimo nini. Yo zote le nom de Jésus na libanda toto le nom de Jésus na kati. C'est la parole de Dieu, c'est la parole puissante le na écouté ate na yanolo mo moke po mon esika ni nazalaka. Nazali moto yo lingi ko kanisela ngate to pe moto la bangote kasi ngai nde na ikenda ka kokita na kunda ko bebisa misala ya satana na source pour na déguerpir na bimisa il est l'effet dévorant tozo ke ko dévorer alors tant ozo ke ko dévorer moto yo il faut za lo lengeni tala yango moni le loba la Congo ba ko dévorer. Tala lelo yango moni bato banda ba meka moni sano na nkema ba izalaki na makasa ko kele tapete yango lebisaka bango laka la nkema fa kombolo mama na ngai aja awa bokelo lokonde fa mpekato assalamu alaikum Anita Babin Osea Babin vraiment joyeux anniversaire pour tobotama na mais na sanza moko ya gradir elle le jeu gradi lompinga joyeux anniversaire na yo lobi mais mawa mingi po ete oyaki na nzela moko ya bato ya mabe basase ya République démocratique du Congo Patrick Etumbili na South Africa na mboka Gilompiga bande ko bangai tango na sala ka bemission nazali ko sala yango la bisika oyo longo banite yango bokoyoka movo emati movo ekiti soki nazali ko nganga mama ajawa ata ko biloba mama bolobi na nganga po ete bino bokotika la bolumbu soki babominga mais ko sala pasi mingi déjà basi babominga bino boye na semata ko botamboli mitakala kasi ngala sina kenda kiti moi mosala mosusu nzemba tindaki ebungi yango le segeli to tambolaka ikoke lokendo esengeli to zalaka na malembe ndenge lobaka enoke ngila to tambolaka bongo po to yebala kolonga po ete leader akufaka te leader aselisaka film acteur akekufa ndeni film bebite yango tolobi lelo ebembe wana bana Congo baboyi yango te baboyi yango ino ya CNT live CNT live li passe à l'océan de la presse na Canada joli qui est dit ma chérie bato babimi Anita Babin mapanga losong bakaye nyongwe kinyo iswe kinyo batola ni beto jipe balobi yaka te bokano lenge tumbelenge bana Congo bande ba jendete balobi bango bazambo balila ko bote masanduku bino bolobi na bango kasi bango balobi baswaki malako wana te babombaki yango pese ko babandi ko bimisa yango na yebisaki bato lobi mbangu pema yoko kima mbangu est-ce que na pema tala bojoba ya président ya 15% pamba te alingaka te kamboka yango moni ba yimboka balobi toko pesa kayo maboko te kasi na lobi bokeba ngala yebisaki bino bato ba osala makambo ya bato ya IDPS est divisé na 4 parties bande ko IDPS est divisé nege PPRD est divisé bazali sous sortant na makasi te yango la so bisabilo ke bokomona soulèvement populaire na kati ya 2 boya bino tout ba imboka Congo molongo bomba bisika bozali parti na bino yango la partie de valeur parti eza na amour du prochain amour ya patrie
parti oyo eye kotombola valeur pe nkita ya mwana Congo, parti oyo eye kotombola ba mama, kotombola bango, kopesa bango liso mayele, ezali parti oyo te yeli kowela pouvoir, ezali parti oyo te parti ya tata Nzambe ndatindi apesi enoke ngila mayele pe alobi océan de la presse pusana po yozeli mwana na bilaka botangaka Esaïe 60 bokoyeba tina océan de la presse congolaise azali kosala bisaela te, azali kotambola na se ya makolo Nzambe tata, kasi bitumba tozobunda ezali bitumba ya yo te, ezali bitumba ya ye te, ezali bitumba ya yo kuna te, ya songolo pakala te, kasi yali nde bitumba ya mabele, kasi tango toza kobunda na mabele yo nanga tokoyela nini, yo nanga tokoluka nini, okoluka intérêt ya nani ya libenga ngala kobundela libenga te, soki ezalaki na kobundela libenga falaki na vanda po mwana nga kufi, ifalaki na zonga la famille na ngai, falaki na lela, ifalaki na kunda mwana ngai, na s'imposer bilo boyebi souffrance te, maman abota to tata oyo asala mwana nda koyeba pasi ya mwana, kasi monganya ya moto ya 16 bongana ya kakolobaka ya mwana kosepela bonini, mais lokola eza bitumba ya yo te, ya ye te, ya ye kuna te, ya yo te, ya nde ya Congo, yango nalobi na bunda po na Congo, toko bunda po na ekolo wa biso, yo okoki kozwa Congo te, ya tata no te, ya mama no te, ya bandeko no te, Congo o Congolais, yali nde lituka ya bato baike, yali ekolo ya bato baike, pe kita wana, yali ya bana Congo basalela yango, yali ya yo te, outi kuna, okendaki wapi, outi toko lokota nini, yo yeyi, obebisa bomo ya kabu ya lompisa, oyina li boma na motona yo, po yo o hérité loko yali ya yo te, o hérité le biso bo joba ya pendant 37 ans, o bo leimbongo na Mobutu, bo leimbongo na Kagame, bo leimbongo na Bakojo, bo leimbongo na Kabila, bo leimbongo na bato baike, petala lelo bino boya kokomisa la Congo jour férié to lobi ekosala mate. To boy yango pe to kati yango au nom de Jésus. To lobi eloko moko ekosala maka lesu na mabe na Congo te o Congolais ko koshone yango. Bana ye ko le Congo. Iyo na bino, tika nzamba mo na bino, bo sala ndenge yeli bino na mitema, po ete milimo mwa bino mezwa kimia, milimo mwa bino mikangolama, milimo mwa bino mikangami lisusu te na maboko ya bamwanya Rwanda, milimo mwa bino mizali lisusu te na maboko ya bato mabeba teki baye ekolo Congo, milimo mwa bino misi sikolami na kombo ya Nzambe tata, oya kela bino, mokeli ya ekolo Congo, mokeli ya bikolo biso, mokeli ya pesa bino minere, o bokomi nango, tukumi na moko 41 ndenge bolobaka na lokoto na lingaka te wana ya lifalanse bandeko bangai botelema boboya yango avec force soki bacheli bino pe bocha soki balobi boche oya ye nyongweka we nyong totoye okaka te totoyi okaka nyongweka we mongo isoko iso au tola nyangweka we tola nyangweka endemo botelemi lokwa mibali na mibali lokola basi na basi to simbani yango moni deux ye lobi 50-50 Deye lobi 50-50 50-50 gilompinga na South Africa 50-50 ya Soleil 50-50 Teddy ya TNT 50-50 Mama Faria na mokonza bakabelo 50-50 Mama Nangai Masola Fournier 50-50 Mama Anita Babe basi botelema Mama Kasongo botelema bonganga article 14 epesi bino pifo na bino po ete botelema papa enoke ngila tiki bino te papa wa motema malamu mobali ya mbinga confondi ya na ba moindo me na moindo ya ngolo mobali wa telemi liboso te tikako mama na yo longonya po ete ebe kobota bandeko bangai atelemi alobi atali monganya na ete atali boyete alobi alongoli bilamba bya ye alati saki papa koli putulu to bunda na ye etumba to bunda na etumba ko to kwisa ordonnance wana ko ya bamoni alwanda ko to kwisa ordonnance ko to kaka matoi na biso ba katumbi to kaka matoi na biso ba Franki Diongo to kaka ba Tisekedi to yango to kana mukolo musute balo ba pembe to ko océan de la presse to lo bana biso la bino penza moko mususu pe baloba teke mama masola moko mususu pe baloba pe ino ya CNT ya CNT live moko mususu pe baloba joli ki pe baloba nita babe pe balobi ki mapendo moko mususu te pe to baba kombo bisusu etanga na République démocratique du Congo be bazali na noyo wana be mbuma wana be bango be yo be bino bo uta wapi
bino bouta wapi bikolo bia bino bizali wapi bakabila bia bino bobotami wapi bosali mikanda ya lokuta bozwi makambo nyonso ya lokuta pe tolobi cette fois-ci Congo au Congolais ndeko nanga tokozonga kotalaka ba comportement tokozonga kotalaka yango po moi Congo tu oya botama liboso na biso ali nango biso pe ba miso to ali na ba oba chaka biso na maboko tokotala na poto yeba ete bino bouti wapi yango na yebisi ba imboka Congo lelo tozali koloba likamba mabele ola kalankema e bono kanela kalobeka we bona oye yelela oye nzakombondo kiso ise ingo ya wo giwa nzambi molonga ya Sylvie Mwamba ofa kombolo Jupiter bokonji na okweste montana ki nunu ya ntima kwa tolobi olaka na nkema ofa kombolo gi mapendo isa konkoi jende telo take tumba nkane kamimongo plus 49 kilame papa Emanzinga tika nzambe ya konga mona bino papa Freddy Masini botelema po boyebi histoire ya union sacrée bolongwa po boyebi mabeza laki na parti wana nyoku peuple congolais ekosi bato petala lolenge merci na mindele bino bokoye koyebele bongondele bino moni mindele babata bolole boya na biloko bya bino banini bokoyibaka bokoyokisa Congo sone Congo etondi minere kolesa monde mobimba économie ya monde et si même la République démocratique du Congo, pe bino ko keneka soko kena mpoto ko yibaka mo valise ko tondisa ka mo biloko boyiba bolole yango émission la bino ya veille à conscience ne veille à patriotique et ko tombo la bino pe ko conscientiser milimo mi bino e vanda penser longola bolema na bo soto boyo kisaka biso na mboka bapaya yo yebete biso to lesa bango tous les 5 continents oyo e ko vivre na Congo te et ko lia minéral Congo mais bino siko boali banyama bino moko kufa babola yango baboeli bino pe bembe wale esali mbula boni esali mibu pe siko biso tokeleka wale yali wale ankoni te totunana boko fungola biso total makambo bosana kose kozongela bino makambo bosana kose kozongela bino tokenda kozwa kose bwaka ina balabala boma kosimba mibale biloko wana boye bake kozela bino yango tolobi ndeko nanga salaka malamu makambo ezoleka na Congo toko toka boya po tokoloba makambo ya Congo toko sepesa bino te me tokoloba ne po boyoka ka pe bosimba na matoi ne na lobi mbomba lila ko bote masandu bolanda ka pamba te makambo ezali ko sala chilo Rwanda ayebi eloko ya sali soka salaki malamu mbelelo toleli papa na ye mabe na ye lelo zongeli tata bato mabe na ye alors boyeba ke ba mabe obilo bozwa kolona kala Congo e ko zongela bino jife ndele peto ko ya bakula kalo sako kino o boza corrompité merci na bana mboka Congo nyonso lelo toyeka ko yebisa bino eluluwe zaye bomaye eluluwe zwaye bomai toko bomana Anita Babe zwaye bomai toko bomana kabuya l'homme puissant po ezandeli kama mabele eza ya yote ya yete ya ngate ya yokunate ya bana Congo alors deux ba mama baye ko tombola kolongola pasi po ba mama baza mobeko ya yambo oyo nzamba yebi aloba ezali malamu te ke mobali azala ye moko basele ye mwasi mosungi kasi tina ya mwasi ezali nini kosunga yango ba mama baye kotelema po ete basunga bana na bango po ete basunga mibali na bango oyo balembi bazanga misala mibali bakoma babelole batata bakoma kosenga bana bazanga éducation mais mboka oyo tonda nkita lelo penza to beta maboko pona ba mboka Congo lelo ko basali mais bango ti jangu ki mamosi ve bana batute mais to yebisi bino soki bosali plomb to kosala plomb lelo so bokebite et après première étape plomb to kosala plomb keba boya na bino na série boleka na pia bokendele bosala bana loka boko boza bata botu bobaki 9h ekomi 17h ata minuit boso bokelotika po soki bokosali nzeleza ka moko ekeko wana to pinzola yango po to yebi déjà ba secret merci na bino nyonso oyo bobenga ka pe oyo bozo continuer ko benga boya bino tout bo s'abonner na Océan du Congo pamba te ba news ebangi masolo penza ko tozo soblande ka to lobabati bango te ba monya Rwanda to yeko beta bango fin mission boya na Océan du Congo tu sais que dazo longa bango to ba longa de yezoya ekota po kumba bino to ke na changement total debout congolais en avant, fier, plein de dignité.
père de la démocratie, c'est Mobutu Sese Seko. Parce que yenda betaka pionnier, pion ya la démocratie côté na mboka. Ce n'est pas yo, ezaka yo te. Père de l'indépendance, il y a il faut tout ça l'engelo. Tozo bana makamino sur la père de l'indépendance. Ce qui père de l'indépendance a une engelo te, bino tout bangelo na bino ba monument to tumba yango parce que vous avez pas les droits. Est-ce que Mobutu to ça l'engelo, to ça les bon kaka yo zo férié, ba férié Mobutu to ça yango. Mobutu ça la ka mabela Congo ça la malamu te. Merci na bazaïroi. Ah, lycée bazaïba fédéral. Je suis MLC. Mon papa, merci na Kabouya l'homme puissant qui na sima caméra l'imbattable et l'incontournable. Merci, on n'échange pas l'équipe qui gagne Kabouya l'homme puissant. Merci na Pape J, directeur recherche stratégique. Merci na Sango Mokonzi Paré à Bémisso Bangaï. Encore une fois, merci na Papa te dit cœur sincère, il y a N, il y a TNT. Merci na Papa Fos Kadike, c'est merci na Rita Mawete, Bobenga na Maman Julie, Bobo Koutana, Boye Baka Masola Dei, Binoba na London. Na Hollande, papi, hein? Papi Mapendo, Bolingo trop. Na Belgique, Anita Babin, la belle, Babin. Et là, la kipanae, ah, comme ça posé à Babin. Ah, Anita, you are forte. Vraiment, il y a un Canada, pas joli qui est dit. Il passe l'océan de la presse complexe. Les États-Unis, il y a un et pas un autre. Na Canada, joli qui est dit. Na Angola, la reine queen. Sikoyo, na nende kolo na bangonos. Na South Africa, bakuta kilo mpino. Na Patrick Etumbili. Na France, bazé belé, bazo la na bazé belé, mais la moni maman fourni masola. Maman Kasongo bozali partout, bozé belé, partout dans le monde. C'est que kolo masolo ezanani. Kolo masolo ezanani. Mobali ya mbinga. Atikeli bilobo wela, na nende kolo masolo aussi de la presse. Nani nde kolo masolo se de la presse. Yoko kima mbangu. Est-ce que vous en avez peine? Kabouya l'homme puissant. Ba condoléances na libota langa. Po bozo panza matanga samedi. Na bozalate. Mais na sala bino na motema. Ba mama ya deuil. Ba ninga langa nyonso. Na mikili ba pala. Ya ba paya plutôt. Partout bisekalo so bozali. L'Équateur, bobengaki na Este. Ba mama ya Este. Ah, ba toto katanga jambo yenu. Na lingi bino mingi. Nous allons bien ensemble partout aux amis. Vraiment, matin, vous pensez la samedi. Que Dieu bénisse ma famille. Choc et Zamakasi. Nzambe simba mitema. Kasto bunda pona ko. Nani nde to ceux qui se wana mitune pa na bino. Nani nde kolo océan de la presse complexe. Nani nde kolo. Lelo Congolais, boy et ba papa Tshisekedi, le peuple congolais ba l'accès de quoi baza capable ba beti batoyi de pes pour na lolendo bangi ba sana tango. Nzambe apambola Congo. Vive la République démocratique du Congo, vive les Congolais, vive notre chaîne Océan du Congo. Bye.